chaîne Moko aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino mo bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomo na ka makambo boye bomo na ba Samantha Mushi bomo na ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV.
Gizenga lobaki le masque tombera à la dernière minute. Lelo tomoni yango. Lelo bikeko kwei tobani koyeba. Oyo muselekete, oyo mbinzo, oyo antilope. Ah, Gizenga sage. Mbite bandaka kokolala motu. Obani kolongola ba masque na bino. Eba poli déjà. Mbite bandaka kokolala motu. Avec kitina no Gizenga. Tobwaki lelo. Nzema puku basi kaka. Ba masque, le masque tombera à la dernière minute. Abani kokosa Kabila balongoli bikeko. Lelo bakei. Tomoni balongoli ba masque nyonso. Comme d'abord du Palou, le patriarche Gizenga nous a dit les masques tomberont à la dernière minute. Aujourd'hui, voici la réalité. Ils ont fait tomber leurs masques en quittant précipitamment le FCC pour aller dans l'union sacrée. C'est-à-dire, ce sont des politiciens que nous appelons les apprentis sorciers. À Lingala, Bana Yandoki Yamiki Miki. Bango Basala Kate pour l'intérêt du peuple, mais ils travaillent pour leurs intérêts. C'est pourquoi nous disons dans les Palou mythes, avec ce système, si vous êtes de la gauche, vous restez toujours à gauche. Si vous êtes de la droite, vous partez à droite. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une spécialisation dans notre parti, dans la République. Il y a toujours des désordres. On ne sait pas qui sont de la gauche, qui sont de la droite. C'est pourquoi la politique congolaise ne marche pas correctement. Mais nous, dans les Palou, nous sommes de la gauche. Nous resterons toujours derrière l'idéologie des patriotes Antoine Gizenga qui est le socialisme démocratique. On ne peut pas changer les camps, tantôt on est à gauche, tantôt on est à droite, comme les gazelles dans la forêt. C'est pourquoi nous invitons tout ça, nous évitons ça. Ce n'est pas la meilleure politique. C'est pourquoi la politique congolaise ne marche pas. On ne sait pas clarifier le camp. Qui sont des socialistes, qui sont des capitalistes. Alors, tout le monde qui est là, ce sont des pamévaux. Ce sont des pamévaux, ce sont des néocolonialistes qui nous ont fait nuire depuis longtemps. Depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le 5 septembre 1960. Cette crise que nous déplorons aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas Kabila qui est à la base de cette crise. Mais la crise est venue d'où? La crise est venue de l'assassinat de notre héros Patrice Emery Lumumba. C'est pourquoi il y a une crise que nous déplorons actuellement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Pour la démocratie. Et puis, bandaka patriarche Antoine Gizenga comme na mabele oyi. O balobaki de démocratie ko tate na Congo. Système eza lelo, eza système o Mobutu asalaki. Babomi Emery Patrice Lumumba, babomi ba nationaliste nyonso. Babunguli kombu ya Congo, bafache kombu ya Lumumba, bafache kombu ya Gizenga, tous les nationalistes tabou na bango bafache. Bamemi mbo kombu Zaire. Lelo Gizenga zongi na kombu ya Congo, atelemisi Congo mitima ba capitaliste na lelo. Lelo Gizenga tout baboyaki démocratie, baboyaki ba référendum, Gizenga sali démocratie koti, mais le tue salami. Lelo Gizenga kufi, balingi ba jwa Congo, ndengi ba salaki na Mobutu, ba saboter l'histoire d'Antoine Gizenga, l'histoire ya monde. Baba zong ce système na bango ya ba capitalisme. Yango moni lelo yo bano yo yemoko a formaki poto tombola moko. Ba sombi bango na mbongo, bakome ko bunta patriarche Antoine Gizenga, bakome ko la kubuma bana ya Gizenga, ezali système ba capitalisme. Oba Congolais bazai ko mona te lelo neti biloko lelo. Non.
ezali biloko banda 1960 balingi te socialiste ekota na kati ya Congo balingi te banationaliste batamba mboka yango moni bakapitaliste oyo nyonso ezoleka na bana na bango bazalaki élu bazalaki nsima Kinzenga lelo bango nyonso bakumbi bakapitaliste bakoma kobundisa biso bamilitaire ya palu bachef de base oyo tosimbi parti tonyokami tobetami tokoti boloko na Antoine Kinzenga balobi komi parti ya bakadre mais lelo ndenge toye yango tolobi pouvoir au peuple palu ezali pouvoir au peuple ezali bakadre te biso lelo totundi aza bakadre bachef de base batelemi babundi tumana moye lelo moye totunse technologie Lumumba ezali te faut totelemisa yango ti na suka il faut tokongi pouvoir ya ba 1960 po Congo etelema eloko bundi tumba na bakapitaliste yango wana Voilà. Exactement. Palou est un parti bien organisé, bien structuré. Et une idéologie il y a socialisme démocratique. Un socialiste, azaka mutu oyo atika la kana décision na ye oyo azana yango. Soki lelo lobi ke Palou zoyo kanate, Palou zate. Eko kamisanga. Puisque Palou za biso toza na base. Oyo les impérialistes intelligents o bayaki po ba détruire Palou balaxi déjà ezaleli na bango. Mayobo aza fruit ya UDPS. Il n'est pas un nationaliste, c'était moboutiste. Willy Mathias, c'était un rebelle ya RCD. Aye kaka lelo na Palou. Alors balaxi ezaleli na bango na kozonga na union de Satan. Oyo basalaka na Mobutu na 92. Ça n'a rien à voir avec les Palou. Biso ba militaire Palou to yaki poto bango baya lokola ba meka ki supu na biso tozwa solution lokola ba boyi biso moko base to kozwa le devant ya parti na biso oyo eza ya ba nationaliste. Tomoni na 1960 ba mama babundaki bazalaki 3 mama oyo akufaki ya liboso na mama Teresa Pakasa na mama Dorothée Lumbala bamama wana Mobutu akangaka bango akangi bango akena bango te na gungu atikali kobwaka bango na esobe bamama na bayaki babundelaki Palou me babundi tozokoka kaka te siko tozoluka nde jeunesse biso se tokoki tolembi tokomi makolo ezokoka te jeunesse eya kokuta Dorothée mwana Kizenga balobi Kizenga abota te Kizenga bana ya makango me Dorothée oyo aza mwana Kizenga luki akufaki azalaki mwana Kizenga me lelo tokoti table ronde biso tokoti tozolinga Mathiasi na Mayobo baya kokutana na bano ya bawei oyo bakufaka Mathiasi aza na koko na ya kufaka wate nani Mayobo pe aza na ndeko nete ndeko bandeko bakufaka baza bandeko na biso ba nationaliste siko biso tokoma bawumbu biso tokoma basoba totambolaka na mapapa tozolia te tolungwe kingasani te awa makolo po toya kokota table ronde eza nde bongo siko ndenge toye ekokosila te papa esila tomona clair nini oyo biso toyeli awa epai ya Dorothée Kizenga azali mwana lelo tata soki akufi biloko ne nyonso atikelaka bana na ye ebongo kokufa ya Kizenga Antoine Dorothée akomi leki na nani Dorothée mwana makango Mayobo akomi leki na ye Mathiasi akomi noko na ye Ngabu akomi tata na ye bayebi ye lera kenanga na table ronde ndio biso tokoti lelo bango bazalaka lera kendaka na Moscou bango bazalaka ndenge bazalaka te soki bayete batika biso papa nga na suki wa nazali kotuna mutuna eske soki yo ozu muninga oza ko vivre na ye
lobi moningana soki azate bomengo ya moningana yo beta nango tolo Gizenga autaki exil ayaki pona Congo lokola na 1960 Lumumba asalaki révolution pona kokotisa indépendance lolenge moko Gizenga longwaki na exil pona koya kolongola Congo oyo ba Belge bakomisaki ye biso en otage, c'est-à-dire kolongola dictature définitivement kozongisa pouvoir na maboko ya peuple lokola Lumumba avant bakene na indépendance bakendeki na élection peuple congolais ya liboso nde avotaki bazalaki ini ya kondima ete mabele na biso elongwa na maboko ya bawumbo tobengi ba Belge ekoma na biso moko bakolo mboka ndenge nzambe akelaki mokili yango wana banda bakimpa vita kita na bakimbangu lelo balumuma basukisaki nde bazwaki Congo na maboka ba Belge Antoine Gizenga ake exil na tina ya moko ya bandeko tobengi Mobutu ayaki ko révolter akamati bokonzi wana ya peuple congolais ameni biso na dictature awa tozoloba Palu na Antoine Gizenga banda mikolo ya sanza ya mutoba ya 2005 plutôt le 29 ya 6e mois 2005 mubala liboso andimaki oui pona ko voter référendum mibeko ezali liboso ya peuple ezali likolo ya peuple congolais oyo lelo tozobenga ke constitution moto andimaki oui na Kinshasa wa liboso pona ko voter référendum ezalaki Antoine Gizenga pona okwesa dictature mboka ezalaki na mibeko te tozalaki na état ya kokende na transition alors awa to voter référendum to fongoli nzela ya démocratie Gizenga bakufa alobi na komona alternance politique na Congo Gizenga ayoki ete chef de l'État ancien Joseph Kabila Kabange na chef de l'État Félix Tshilombo Antoine basali oyo tobengi alternance politique papa premier congolais bakongolais basali alternance na mboka ya Congo elakisi nini peuple congolais aza debout pouvoir lelo eza na maboko ya peuple congolais soko olingi kozwa pouvoir leka na nzela ya peuple congolais yende mutu azotia bokonzi kobanda na mokolo oyo Kabila atikaki na kimia apesi Félix Tshilombo nde yango lelo Congo etelemi awa totelemi eza souci ya social na tunazongi na ndako nanga Palu Gizenga azwi mayobo apesi yo confiance atamboli na ye na mikila poto elakisi ke atikaki ye azala permanent na kati ya Palu ou bien biso na Palu constitution ezali koloba ke avant do mibeko avant yo comme président bureau politique bako désigner yo bureau politique bako désigner pona lelo oyo ya lelo toye ezali table ronde tozali kobengisa bana ya Palu nyonso baya Palu eza moko eza mibale te eza misato te Palu oyo ebongisamaki na 4 partis politiques ekoko mebele te eza moko Gizenga tike eza moko lelo yo mukami na biso ezali Dorothée Anna Gizenga un point intérêt message ya lelo ezali nde biso Palu totambolaka dans le respect ya 5 documents de base yango balobaka soki mutu ayibi Biblia olanda ye te yango moko Biblia okende koteya ye nindi bandeko na biso bakomi kotambola na kombo ya les 5 documents esali boye 5 documents de base na biso les ex cadres po baza su ba cadre te na moyo makambo ekoyaki mutu ekatanaki ba ex cadre ba ex cadre oyo bayebisaki biso ke le Palu a 4 organes les kombo na bango c'est soki oyebaki mutu wana azalaki permanent soki oyebaki mutu wana azalaki cordon bango nde ba cadre baza komemisa biso na kati ya parti kotanga bakombo eza baza ebele bango bayebisa biso ke le Palu a 4 organes
Le premier organe, c'est l'organe de base, suprême. L'organe suprême, comme congrès. Le congrès est bimisi, deuxième organe. Secrétaire général, chef du parti. Après, secrétaire général, chef du parti, Oyautina congrès a nommé secrétaire permanent et porte-parole, comme le premier ministre Napalou. Secrétaire général, chef du parti Napalou, Azali pour représenter notre président de la République. Quatrième organe, quatrième organe, Oyoba Bengi, base. Base, si Kabisson Nyonso Toutaka, et la secrétaire général, chef du parti. Et Bandi na cellule, cercle, section, province. Base des Abisson Nyonso. Si quand qui convoque le congrès, c'est le secrétaire général, chef du parti, qui convoque le congrès vers la fin de son mandat. Ceux qui mandent comme il faut convoquer le congrès pour le congrès de Misamo Kontiasika. Ceux qui ont critères de Sengeli qui n'est pas se succéder à lui-même, à qui peut poser candidature, ceux qui ont conditions de remplir. Tout comme chef de cellule, Aza capable de l'objet, conditions aux critères, chef de cellule, je vais devenir secrétaire général, chef du parti, il est libre de déposer sa candidature. En conclusion, je dis que nous devons respecter le loto yeli pour respect. Il y a 5 documents de base dans cet article qui nous réunit. Au lobby, nous avons 4 organes et ils allaient respecter à la lettre. Nous devons violer.